Michel Mayabou. Bonjour, bonsoir, chers amis internet partout dans le monde. Vraiment, je suis abonné surtout on a Meta Immortel. On a émission tout sauf rien et Meta Immortel émission vraiment toujours actualité de la mois et actualité à moi déjà na moi 4 mois tout peut les 15 mais tout ça na moi 4 mois mais on a actualité et belé donc actualité moko ya makas nebi ki boze belé bozo la actualité ou vraiment et on a vraiment toujours na souci na bino baboni na biso ba onyoso bo pesa Meta Immortel confiance on ba ki non na yamba moko ya ba concert nanga et tout panza tekene ensemble ndi on a ceux qui vraiment cameraman na biso ko fond la plateau ba mona invité na biso bonjour. Bonjour Meta Immortel, bonjour à toute la chaîne Nabiso et puis bonjour na boss JB Koumaluta mon boss il y a Congo Victoria et aussi balobi ado 5 mettre 5 depuis la Suisse moi avec un bien la japonaise bana membre la Chine na mobimba na linga bino minkai na mokonde la baronne Babi est futur mariée donc maman Belgique il y a 2 maman Belgique 4 donc Bernice qui faille bah tu Billy bolinganga Willy ma vie depuis Dallas donc on a zawana et pas Meta Immortel hey. Bonjour, mbote na bino lisusu mbote na bino lisusu pour nabi ki boza su ya rosepe la wana ezaki Jemima Ibele babi gros bébé de la presse pour moi il va vivre bien a vivre vraiment na plateau atondi vraiment na kiti veut dire babi match eza bien c'est que eza bien nyonso eza bien toujours dans actualité où il est kakina ya liboso ya avec Pascal Mukuna tout le monde qui est avec Pascal Mukuna abimé na prison malheureusement na mona ki ote na ba makambu nyonso ba procès ti na jo avec abima kezaki pona. Abonnez-vous sur Congo Gold TV et n'oubliez surtout pas de cocher la sonnette quand vous vous abonnez pour recevoir des notifications de chaque mise en ligne des nouvelles vidéos. Bon déjà ngai naeba que papa Nabiso avec Mukuna Nzambe a justifié tôt ou tard parce que ya Nzambe ceux qui Mutanzambe a jugé Nzambe tikarano batamuki basa posa la banque to yemoka telemaka aro katango na ndenge moka lingeli eza muto na raison eza muto na tort mais surtout na sa kati na e alors je me sentais très à l'aise dans ma poche. Je savais que pasteur Mukuna akobimaka na e ekozela ngo tembe était pour aza ya Nzambe mais par rapport à mon absence nga le bango toujours moi j'aime ma Ibele né Nazaraboé j'aime la politique sur ligne politique et qu'on s'occuper na soko doit s'occuper na monter mais évidemment na chaîne na Congo Victoria na tiaka politique te pour ani ceux qui n'a que ça évidemment politique en tout cas sur le terme na chaîne peut commenter 300 vues où ils passent de babonno ba s'abonner na Congo Victoria na habité soit on va mettre na kana baiser soit mettre na kana ba et Indie bombe Hiroshima donc on a compris la bangoté donc quand on a testé on trouve pardon tout ça la musalo par rapport à rémunération par rapport à quelque chose le quoi bango mo ba classé Congo Victoria ba film na fimbu ba classé na ba chaîne mo ba classé là to landaka ligne ba ligne parce que na ba neto tangela na musala oyo chaque chaîne est dans la ligne éditoriale nango donc par rapport à la ligne éditoriale moi mam na lobi bato ba kota na internet na lo yengi ba ligne éditoriale te ba ba tanga te ba kota ce na lo yengi ba bien ngoti ba ka ba ni ngane na boye na leki te oyebi ligne éditoriale te parce que chaque chaîne est dans la ligne nango alors Congo Victoria politique vraiment et ça la moi boy mais de loin je suivais nandoko landelango même si tu vas commenter un peu dans d'autres mais kokene ko ça la interview ndena sala kité oyoka ki pasteur avec Pascal Mukuna ba libéré au centaine de voilà ça nga bien comme on a enfin te retrouver sous papa on a papa la biso papa à réveil au sentir que biso ezalaka ngala bana ka aseka la musique papa a prophétie mais le jour na kena aseka ya mushi o eza pasteur eza dirigé na pasteur na biso Roger
bakotanga prophétie meta ba no betelanga depuis nanga bébé ndona mona on des films depuis nanga bébé tant na to kola ba betelanga histoire na mobanga na bi non s'il faut que non makamba bo muta révéler yo faut za ka nzambe na comprendre que non ACK est important na réveil à Congo. L'église de réveil, ACK fait partie. Et puis papa Mukuna, il est le seul pasteur Oyo Azali Naba église ACK est planté partout. Par rapport à l'église Moussous pour ne pas citer le nom. Oui, bah ça d'abord on a gêné moi bah citer Bethel, mais ACK on sentit que ACK c'est presque partout à Nabana. Au peu bah tambo na alignement bien, bah qui est toujours un parcours normal. C'est là vraiment plaisir. Ok, merci Mingiwa tout les cas makambo ya libération ya évêque Pascal Mukuna et bo siko pona ndeko na biso ya mwasi oyo akizaki évêque okolo bani pona. Bon, akizaki évêque Azali Azamutu, elle avait ses raisons à elle, ya rosalango il faut toujours kotika kwa nzambe a jugé la scène. Oui, bah ba erreur. Mais erreur ba scène ndeme biso ndoko bango te meteko bango lelo nanzela pasteur na biso Denis Lesi. Prophète Denis Lesi ayeko bimisa pena ba makambo ebele tu sens que moi lolenge moko boye lisusu. Ozo comprendre. Donc, tu comprends que pasteur pas sous kaka, pasteur pas lingara chéri, pasteur pas ça la raboule. Mais la fille là, en elle-même, je sens que avec n'a besoin peine à confondre pasteur Mukunate. Peut-être elle était entourée de mauvaises personnes, il y a mauvaise foi. Oh bah pour ça qui est ça là, elle a fait et maintenant il y a mon coso kada peine na constat qui moto. Il n'est pas qu'il est sur bande la nini. Atika ko kende bon nzamba sa justice ne. Si pasteur Mukunate na tort, nzamba ko ibile na ko juger ba ça ne. Ce qui est pas dans la raison et qu'elle a la tort, nzamba même nga juger dans la part de choses, mais pour la ngana e amninga la moi na ko pela ko taquiner trop parce que comme les penga mstu pela nga ça peut ka réaction normale. Donc les ki ndenge leki nzamba zo lokum. Merci Mingi, merci, j'ai bien en tout cas félicitations. Félicitations vraiment dans mon obimissimo elo mo ya mo tuya. So peza ki yo tam suspengo kendika lo lengi wana. Vraiment merci. To kuti siko na actualité o eningisa ki lisusu ba bien eningisa ki Europe mobimba malgré Kinshasa et mekai mo ko ningisa mo mukie mais eningisi penza kin penza makasité actualité ya moi na biso Rit Misamo, moi il y a notre sœur Marie Misamo paix à son âme et si vous allez vraiment actualité ya Rit Misamo to moni Rit Misamo moi na biso elenge na biso Rit to moni na ba photo na ba vidéo malgré na page na moko a publié quitté to moni Rit Misamo abalani na Manix. Yo le romone ba photo wana yoka ki ba vidéo romone ba photo no mone pe ba image wana o santa hinde ni kati na yo par rapport ya ndenge to ebi mususu réputation ya Manix pe to ebi pe ba identité na ye na ndenge to mona ra etambola na ba réseaux sociaux. Bon déjà tangu ba ebsinga Rita Bali na koti pe na ba page na moni réaction liboso na sepela ki par rapport à Libala et puis Libala anteno fiançailles na sepela ki par rapport à fiançailles. Parce que na tango ya bakala ba maman na biso ba balaka na âge ba 13 ans, ba 14 ans, so talibé moi na botaka na 13 ans. Mais il na âge à 25 ans, a déjà fiancé, c'était une chose ya ko sepela nango. Mais tant ce qu'on a kota magmutu o ya Bali. Manix c'est pour qui cache man. Oui, c'est un homme. Mobala moulaï ya mwindu ya taille S. Ba qualité o tout peut-être ruta ko sepela nango o mobala ko za nango. Je n'en disconviens pas. Ma beza côté nini. Ma beza par rapport à ce que Ruth fait comme travail. Rita Mbela Nzambe. Aza chante d'éternel. Ala ni dila maman na bango alandaka. Manis tipuki aza mutu ya millier. Manis tipuki ana mutu akotaka ba boîte avant na kanona bato ya vana na bango ba mise ba yembela kaye ba commander ba sala ke ba pièce aza mutu ya milieu. Sko bango mi balo ndiye concordance et simbate. O ya zana na via mokili o peza na via nzambe siko balabala makamuti mwasi ndandaka mobali siko na place wana rythme tandana mobali na boîte poso mbala ke boîte anotika rythme na ndako alale ya ke boîte après na tonga zongi be onoke mama to kota boîte biso mbale o maka zo benda mwana petit à petit
na ndenge moko bo na kati ote naeba natala interview moko soki na se rappeler susu ya sœur Marie aloba ke batuna par rapport ya kobeta musique na ye par rapport ya koyemba na ba musicien batuna elo mo bo question mo ba poser a répondre abi soki nzambe asengi ki akende batsa ba bafle ye ayemba pona lokumu nzambe au salam parce que lokumu nzambe mais oyo suko ya bango ba okende mani c'est pona ko lokumu nani lokumu ma mise wa koyoka tu rumba bakoyoka Fally Ferre Wera Jibe Ibrator nani Félix Oise quoi sur la tengo te se ko dans l'idée te bakoyoka bango ozo comprendre bakomboni na oki bien natangi bato natangi te natangi Fally natangi Ferre natangi Wera natangi Jibe natangi Ibrator natangi Boziane Redi Amis Félix Oje Maibele nani nanga boka j'ai Maibele nani Ibrator mais tanga kombo te mama oh mais nga kopola nanga boka nga j'ai Maibele abak ngande comprendre que aux ingrats nde bat baloba mais nga molo na confirme ke abak nga na nzembo nini na oto na rap na banzembo bon na yoka vraiment banzembo vraiment trop te mais dis-moi naza na ba chant mususu na ba rap nde ba boka o lo bana nani mutu nini tenga ye mutu mo boka nga teni na ba rap ba kanisa na ba concert bon nga pe mutakangisa nga zate na kinande olala na ipe crime nga mona sepe na nka toujours wana la première ba policier na senti pe na ipe crime de ni zalaka bon na lala. Ok, merci Mingito, continuez vraiment sujet na biso ya Rit opé na koloba pe maman ni pas aki pe collègue na yo pour abima banda pe ko jouer pe a jouer na tatami mo na yo malgré tatami yo déjà leka et pas président na biso Caleb donc ndoza na siko olo beton que maman donc yaya et donc que maman pe na ndeni ni posa collègue ya maman na ngai pe na libala nga la lingi na ngoti t'es tout dans ce hypocrite et tu es jalouse ya Rit pour azumo bali par rapport à Chicon tu c'est pour la pour aider Rit dans la production mais par rapport à la vie de la personne ah non moi si mon raza sur Ghanéen ah sous moi si qu'on à Londres à taille Rit à quoi ça là Rit à quoi faire face na bamba na mikolo Rit à non moi na muki Rit à non na 25 kaka ya pamba aya bongi na mbali moi jeune ba ko mataka ensemble ba sama parcours na au moins 25 ans au moins 30 ans ba ko kende moi 30 ba okola tata mukolo bongo ya Manix oh ça mutu oh na kiti mais aussi aki ba pesi na minto boye monga yebe ke akoye ba ke no sunde bongo ba imposer nga ko imposer pour Rit ndata monga lela ki era ba même c'est un qui peut Rit lela ko lela nini abi mama na ngai te mama na ngai so mama na ngai ki benga ba imposer nga libalo te libala ko imposer mais pour la imposer ki pour oncle na za ki pe na tu abi oncle pas du imposer qui sur la famille sur la entourage sur la connaissance sur la bateau ba sola bango sur la bateau pas na kinta sa ba ni ba so batinda qui mais tant que moi quand que non nelinga na bala le commun on est comme si babi la voix du peuple c'est la voix de Dieu ce que batinu so batelemi le ko kaka moko il faut mwana otika mwana oyo likambo c'est bat faut sepia na ngomba to comme ko boya c'est que peut faire même ça il y a un danger on peut sepia libana na ngala muto ne to bandi na bandeli bo mato comme ko telemela c'est que nzela moko ya bien te ponanga nazonga no moi sima donc Rit kota no bolingote kota no mbongo Manix tipukite mais tala avenir na yo mobala on est engagé ne parcours ne zandeni passé ne zandeni vie ne zandeni nga lo bango lelo je me dis aujourd'hui atelo na mbongo ngo combien ce mobala no polygame on na basi ne be no baloti atelo na mbongo parce que je suis de nature je suis nazak égoïste na bolingo na kabola bolingo te alors si je me dis nasko na mtumo boye ana batu basi ne belé par rapport à na mbongo ya na otiko na makambu no mais franchement je te laisser là vie na yo vas-y fais tes trucs tu vois donc Ruth yora ba biso batata moi si yora ba mama leki yora ba yaya na yo tolo belo ba tu ba condamner Karine na lo Karine na c'est parce que Karine a dit que sur la marché à Maïm Sam nga na traverser même Sam na pas présent Caleb total à ce qu'on avenir à moi
au moni ba point de vue ya Chantal Boula parce que Chantal Boula yenda bongo asani ka ba base na ye a créer makamne et puis appel libre sur la point de vue mutako ka pe sentiment mututé mututo libre ko loba makamne makam o Chantal Boula loba e concerné ye c'est pas en soutenir Manix il m'aurait dit pourquoi soutenir Manix biso to boya Manix tu pourquoi to boya Manix donc to lingi na so di bala wana so boya Manix pour nani est-ce que à part o nyonso yo lobi o eza isusu na makamu susu eza isu makasi mingi yango esa ke bino boya Manix parce que azala ba mbasi mususu obasi wana ba ko connuire vie à moi na biso tolza beto moi so dans la vie moko meilleur et à moi la moko parce que c'est passé Mami Sam to la Marcel Mami Sam tilelo nanga la Marcel Mami Sam tela ba interview na ba nzemo so que c'est Marie preuve na que il est vaccin to la sœur Mami to quoi comme si akufi ya sika donc to boy na biso a dérouté moi na nzela bonzambe to boy na biso akota moi na bani parce que ce qui va pas mbala za ba moi automatiquement on na mobile na ba vina salaka to boy na biso na rit et on peut bandel bokata na bino to lingi na soti et to boy. Vraiment merci mingi tozoko ba toujours na maso na biso na ndeko na biso na concert nanga j'ai mail gros bébé de la presse congolaise j'ai mis est-ce que mon até le quoi moi changement mon pe salami to moni na ba prédot o ya o Manix à prédota les deux filles là hein les deux sœurs là les deux filles là à la Tarapembe hein mais ce que na oya moi na biso rythme sam ya petite sœur na biso a changé à la costume ya bleu ozomona te moi changement moko salami zo la sakeno a ande na suki et donc bilamba par rapport à bilamba ba tenue et un sous choix un sous super tout là qui moi na yo linga couleur ni moi c'est que non moi j'aime le bleu so tel penani au bilamba tel pe côté mon bleu donc tu vois donc un sous par rapport kaka ya tenue hein tenue de donc ko justifier te kati ya mutu o Manix ça doit penser pour la fille pour la Ruth donc il y a un bon côté mais ce qui est sûr ce qui est vrai biso tout peut to le bal tout le bal so boye so da pe vola tanza mais que Manix ni mobile la Ruth en tout cas ba ozala kaka bleu le banini couleur bleu ezara signani yondo yebinga yebina nganteza signani ya purification ya sanctification ya sincérité ya amour ngala ka kiza ngo lamba na bika lamba même ngala linga noir j'aime trop le noir so dans la noir ezanga parce que j'aime le noir mais tu vois que noir ezanga molili mais sa couleur préférée nanga en tout cas j'adore le noir j'adore le blanc tu vois j'adore le rose na ba couleur nanga on a préféré aux monde donc M sous souper il y a attaqué bleu par rapport à préférence il y a moi si que non moi j'aime la couleur bleue alors na la pas Ruth pas côté pour moi bleu et donc il y a quoi on des choix na mobile moi ça lingaka ndé alati mobile ne bon mobile na bango to ko bana le papier bana di lendi na bango to mobile ya Ruth ya bango basi misatu basi mba ina Ruth misatu basi bakabwani pe bakabwani donc ça yeso ka politique na moi si bakabwana bango de to banga na biso te oh suta bongo to banga na tout à fait l'aise bakabwani po na minutes oyo mwasi oyo amona ki apona ki asepeli ba fanda nae ezariti ndaka boyina ba sali bongo so de akabwana kala oya 2000 vila Manix Chipu ki cashman na comme na WhatsApp opesanga na moi idée est-ce que ndenge salami bongo tozaka na Ruth bendene po vie so sali ba erreur wana to ebite via la mbongo makamne tout to boyete par rapport à moi c'est un bel homme appelle la bataille est ba go ba tout balingaka mais total la kande vie na ye to bangela ka mwana mais ce qu'on se décide à prouver sur le contraire to boya poani. Ok, merci. J'ai aimé les gros bébés de la presse. T'as la micro na biso pesa conseil na Ruth, pesa conseil pe na Manix, oza vient na yo et ça a peu bien. Tant sous conseil no et qu'on ajouter un plus par rapport à couple na. Bon moi je dirais à Ruth Misamo kobosa na oyo nzela mama laksa kiote nzela lo sambo na tanyon surtout il faut ko taka mabolongo na yo na babenga on a se ko sambela nzambe tu comprends donc na ka oyo sitoko sabe mi sitoko ko loba to ko kebisa yo mais zonga na source place o mama tika kyo na sama kola nzambe senga lisunya nzambe luka basala nzambe papa ngai na s'engager na l'action mobile na miso abato mais tant ndenge zokini papa yebisa ngai c'est ta volonté nzambe libalo ozo moi directive mo boya nzambe sunda babilo ke ya mobile la vie non to boya poani même suna nzela no nderi ne Manix a changé a compter au sala nzambe donc
toko kolobelo moroté pour la manis chipuki mais quand ndeko s'engager na moi na biso donc oza sous na droit linga deuxième femme ti pour ndito to pena lisu likola lisu toza wana bala mama tozali total autre que tout mon kengi comme on me contrôle to comme dans ce qu'on a vu now donc aux endroits erreur na route le nengo banye na fiançailles qui na coutumier qui na civil qui na religieux comme c'est ta femme légitime soit monsieur ba na deuxième position moi sino yewana ko ndongo zana na route misamu ko désorienté na nzela nzambe te tika continuer musana ko yembela nzambe aider parce que musana ngo pese nga moi studio moi boye senga moi mbongo ce côté ko soutenir par rapport nango on est d'accord avec toi ngala na tante ke na télé mais teke ka yaya na pe na besoin ka venir à l'équipe nanga ezaka meilleur donc il on a baka yango wana. Ok, merci mingi. J'ai ma bien tant que yaya zoté les makaka pour vina et zaka les qui n'a en aligné moi bien en avis mon meilleur c'est un peu ça. Donc côté on a vraiment conseil vraiment on a qui conseil et qui toko mingi tous le belasco actualité à souka auto quotidien une semaine où yeza actualité ya Fally Ipupa babi j'ai ma mela soy to habité le j'ai ma za na ngambu nini est-ce que azala vraiment na katikati aoke na ngambu moko ndenga mesana to za na ngambu nini j'ai ma be to moni lobi ba arrivé ya ba musicien ya Fally Ipupa ba yaki yeto kike aoya lelo akoma lelo ba musicien ba komaki depuis lobby to bakaka lelo parce que c'est déjà 0h babime aéroport on a 2h du matin. Vraiment na pesi ba mission somboté na pesi no mboté na pesi mboté na ma concert chérie Elionon Elio na pesi pe mboté mingi iska oza vraiment na biki ozolandanga pour linga pe émission mingi makasi arrivé ya ba musicien mais tout monde absence ya ba musicien mususu j'ai maibeli et donc analyste okolo bani déjà bonne arrivée na F victime ba musicien ou yangai ba musicien ou gros bébé de la presse congolaise bonne arrivée les caméras banam ening ça va porter moi ndam bonne arrivée à mon papouche na lobby à mon papouche beaucoup na onde beaucoup qui ne vous raisonner à mon papouche Mani Touch Macron de la musique congolaise. Pourquoi on a bien papouche pour Lukaboyeba et puis bonne arrivée à notre papouche encore Deadjino Liaki Motema ya moto le roi Manitou ba bonne arrivée à Kinshasa ba mission obaye en tout cas je vous félicite na pesibino merci na kombo ya biso ba chroniqueuse otolingara musala oyo otolingara Fally Ipupa na pesibino merci mingi donc makambo ya ko kima na poto et bandi na F victime T. C'est depuis longtemps ce qui va misser ba kei bakanga ba misser T. Le misser tu es libre. Depuis na ba quartier latin, na ba wenge ba to ba kima kaka. Mais la zasko so do kima o kima poke o sala net nini. O kima poke o vana ndaka mwasi. Pour moi ça va no bokolo tia lukelo mikando ke ne usat na foyer o kimi parce que tie moi si moi ça ne peut pas na kate moi na bébé faut ça parce que mon bébé o kimi pour o continuer carrière solo o kimi pour so mukolo artiste aye poto a beng so o comme quoi misemo ya poto ya orchestre parce que ko kimi da ba but ba mise fallo ba kimi faut na décortiquer moko la moko kanayi botala nga na poto boka ba ka ya mutu na mutu to ba na ka ya mutu lokola kabuya Kabuya a vie se bebaki. Vie comme d'ailleurs ba tokoto, et biloko makasi ba kuyu a bopena wa ba kuyu. A ba so télé lobi oyo akufa lobi. Mais a oza ka pemena Fally oza neka pembeni. Kabuya so ke na ipote ki grâce pe ya nana ketchup. A so na papa bi papa moi mbala odaele biso. Kende tikai o to koma kuna so pa okima. So pa ko zonga na biso de pane kana ye mais a sali pe trop a kende. Ce qu'on a kaya Kabuya penanga na monde ba tiki. Pour faire la table bi oyo soka zongi na puni akini boy na ba kuyu eza su ya makasi ya poto akoko doubler nga dose donc atikala et puis so Kabuya zonga na kini nga monoka ndoki na ba Kabuya ndoki pour après vie ce silaki ba Kabuya ba yokola ba misem se ba kesa msusuti netu ntoka zule ma so zule ma kepoto zule ma zongo boni boyko akoti ya na poto Billy Sente kota Billy Sente papa Billy la jeune garçon ada papa ça responsable atali que par rapport
to kozo un peu poto boye ma un peu za rebelle o ka pas fallait pas bongo moto comme mes frères fallait to kat pe musique wana donc ka boye na yebela atika ne na poto benga ba kimba tikali te wona ya ko kima poko soko tikala te wona ya ko kima pona sona dede habité ba benga kité to bete ko sur place mo ba yete donc c'est que ba kimi e ba tikate ba kimi soko kaya boussole la muta trahison hein. Je pouvais dire na ngana ba tout ba kima mais sauf yo boussole niveau sale biso soni ni boussole omoni lelo yo odana ba orchestre belé tambola ki ya benzi o pembeni na ye o umela po tama espace na F victime mo bande ko zala ka wana ba animateur amene ba zala ke le ba no espace te ba pesu espace ya pesu confiance a même na yo na ba orchestre ba bande côté désormais moi maman coute moi maman lek là-bas que no ko orchestre msuno qu'est-ce que nanga oyati parce que tela boy bato ba o ba ka pona biso kimi bongo leki ne mo boussole fallait ba sur l'hôtel bouke mama peka leki na mo trahi ngande kone mais te souhaite bonne chance moi suis à conseiller bongo azanoti libela atikota boyo te poko nsuko ko tambola le comme na matona ndo kakana yo na ndo ko lobela na ba mission bo sunga boussole na poto na la batama na ti vous comprenez nani aya ko nunu te ngala ke musala tikana bébé non to linga ngote bon ka ya Cousteau fallait tikala pourquoi déjà na clip à allo Cousteau da quitté parce que clip est qu'il faut benga yo po ya ba benga Cousteau te déjà ko tanga tali d'abord na wengeza ka 12 so na zongi kin ba ko beta ngali papa mona nga kin na koma si donc soki na ebaki mwana maela sala bon pour la Cousteau moi j'encourage fallait tikala mago blessé biso o tikali siko tiki mama ozomon o tiki mama so kula moi sim ta benga so mama tikali ape chroniqueuse aole atinde mama bakoli bon bakoli pa mama mais makambo nyonso na oloba na yebike ba wario ba ka jemima o sepeli po nini yo ndoza ngana za la ka wario ngana za la ka goloas ngana za la ka weng suki wengo men suki wengemen ngana za ka contre maîtresse ngana za la ka nyonso nazala ko milieu du village na sala rapona mise moko te par vibrateur mpiona yale mbale bouze nga sala rapona vibrateur na wenge maison mais les restes ba mise nga na soutenir bango et c'est tout tant na bongo nguli kadima kuna tela ngabi wala so na bibia tenga boye so ma bia tenga abaye donc nguli za no calme nguli kadima za no calme réalisateur a solo ya mon na biso ya musala un sko golo solo sko na liste o kima te mais a surprendre batu ye peut-être to ebete ka kima mais mutu ala ba raison na mais o kimi po o sala nini au kimi pour continuer musique au ça la carrière solo ou bien va nanda ka mwasi comme babysitter ou comme nounou ou comme ko bete matolo na poto donc bato botikali bo continuer ko ça la fierté à F victime bo sila ba yo kana souté pour na net Emilia azonka pour la wera bogis azonka pour la wera ba tout ça ba ko faire dans la poto donc to lingi ba kala binote to lingi ke no bo kimi ba po kimi déjà mais fallait ba ndongo ya be voyage toureux na liste ka mutozanga teza ka Macron Emani ba msusu tala bakana bango ba musicien na ba deya te ba musicien a pas Emani mania ko ki mapete mania souffrir Emania souffrir combien des années pas Jackie c'est là kutu yaki to kanzo to kima kutu biya kontine vina Macron ke poto atamboli Emania ko ki mate po il faut l'accès Jackie à sala erreur à sala babuzoba il fallait pas Emani ambassy ba bon musicien batali ba Nathan batali parcours ba oui était na kene au sala boulot fona zonga ambassy yaya babodi Macron Manitos na comme na poto net ba je nsambe ozala okomo na poto ndesiko net te na bat na bo me ba Emani ndeye makasi poto na kiozwango e bat ba comprendre te makasi yaya wanganya ba wana nyosu batinda tu ba tini me ba musicien ailo elamba ailo cadeau il faut ndima musicien ko musicien batini pene loko pa musicien ba bini quand je mima loko lo batini ko oyozwa musicien ba mingite félicitations les Manitoche Macron voilà. Ok, merci mingi wana qui vraiment un sondage ya Jemima Ibeye par rapport ya ba musicien oyo ba uté ko tikala o ba tikali vraiment na Europe vraiment pour ba musicien o ba yepé na fali pour payer mais
aigle ko kolobani o ba ye ba courage ba continuer musala ba linga musala yango meme ba na poto ba continuer musala et loko ka mokonde na question de ko na ba chroniqueuse to paniquer sur la parfois pototé pour niveau be ba ko na tatami pour mo ba do pandeli ami c'est ça sani a question na tatami ni mo pandeli pour na body na parfait et yango na ok bisabino côté kutu kuna boko tamino te au domaine privé sona le baki te talbino j'ai pas le domaine privé autant il peut bon se fallait des domaines privés na ngai na ngango yeba non ba musicien o ba ye autant il aimé ya kasi domaine privé na biso ya wana bato baotala baya oseka babite wana yote wana biso suto yebi tanga non j'aimais aux amours la vérité tanga non c'est pour le secret babi que j'aime créer ambiance ils ont loté là créer ka bato ka ba lo bala parler ils ont rien tanga. Merci Mingi, merci Nguli Kadima vraiment ba merci Mingi na yo vraiment babi yo anaka atelemi wana otala biso otala kaso bolobi moi monsieur j'ai mal lobi moi boy atije mi mas vraiment toebi ki tobeta masula palais na yo vraiment et ça la pika moi bien so bobeta masula palais mutesika mutaza vraiment beau tenir biso vraiment regarder par rapport à émission lelo vraiment merci Mingi na bino nyon cependant na biso banani bande to comme biso na suka moi un mot par rapport à émission lelo Jemima donc ça m'a fait du bien il y a au monde qui meta au na bagni au zongeli suma msala pour un mot limwaka naïf ça même nzamba le bif il faut faire la part de choses au ligne ba retraite au ligne ba jeûner prière et comme comment trop musala autres kango nzambe peso musala faut continuer voilà merci na ba tout botali biso na chaîne merci na caméraman na biso abiso image merci na mes seigneurs surtout ya Congo nanga kina loba na batu mususu bo respecter moi muke basali ya nzambe bo respecter image ya pasteur na biso Coutinho Fernando archibishop parce que ba vidéo de tambola kakenda ki na hôtel na indienne parce que nga la moni na hôtel ngo bakendaki a umeli na so yaki montage ozoya ka entrer na sortie mais makamba basala nzembe la botika pela kolobela ngo moi trop nzamba beta rabongo merci na yo meta ndongo ya mbinga na pesi merci na la Chine merci beaucoup na Dosenga depuis la Suisse ma betembi à la japonaise ma midai depuis l'Anvers maman Virginie ya 2 Willing toi comment il a passé Willing toi bello Ange Kwikidi maître Augusto Mukadi la bon séjour à Kinshasa. Et puis, Amcœur, donc Amiral Chamala, un confrère. Il y a donc tout l'engagement. Nous après, bientôt, c'est pas sorcier arrive. Mais déjà, lobby, déjà, nous mon abso et bien qui featuring tout ça là qui na DJ Prince. Ibraton puis on contre DJ Prince na Nabina Kala et bien qui lobby pour comprendre. Hein? Nabina Kala, mais c'est pas sorcier. C'est pas censé. Il y a qui docté 1, 2, 3, 4, 5. Et 6, 7, 8, 9. Tout comme 9 pour comprendre. Voilà, merci. Merci Mingi. Numéro de plus de 43 89 155 41 67. Plus de 43 89 155 41 67. Benganga tout solo là et ça bien. Voilà, merci. Merci à toi aussi, je m'appelle gros bébé de la presse congolaise. Merci Nayo, et merci na baboni nyon suis à chaîne na biso vraiment na pesi nous merci mingi pour la fidélité na bino. On a vraiment ça qui je m'appelle tout nyoka tout panzateke ensemble tout solo là par rapport à moi ba makambo moi mboya ki moi mingi mikolo yo. Donc moi on peut to kotiango moi makambo belé ndeto ngai tout panza quand même teke tout solo là pour nous baba vérité misusu oyo eza ya kobomba vraiment. Merci na immortel. Restez toujours branchés sur votre chaîne. Pour être informé de chaque mise en ligne de nouvelles vidéos, abonnez-vous sur Congo Gold TV. CGTV, CGTV, maman, CGTV, papa, Michel Mayabou. CGTV, CGTV, Africa, CGTV, Europa. Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse.